Bote Balandinion Social du Congo TV. Au bazali kota la biso principalement émission na bino ezui. Toyawa compatriote. Pour na ko sombitine makanisi na biso, topé ko sa contribution na biso comme le devoir nous oblige. Lokola toali ba compatriote. Ndeko nanga mingi eloko ko sala passe ko pesa mbilinga Congo na biso ekomi lokola lisano ya liyoto tope masakani ya manzanza ya bana mike basakanaka. Nous avons un pays potentiellement riche avec un peuple intelligent, mais bato bako kamba mboka oyo bako kamba yango na milangwa bako kamba te na ndenge elongo bani ndenge esengeli bakamba mboka ya liboso ndeko na ngai biso mboka na biso ezali agressé. Toi na bitumba nous avons perdu tant de territoires. To perdre ba territoire Masisi, Rutshuru, Kanyabayonga, to perdre ba mboka ebele. Ba mboka ezali ebele plus de 56 agglomérations, topé ba localité, ba territoire occupé. Na maboko ya ba Rwandais. Mais qu'est-ce qui se passe? La théâtralisation de la défense de notre pays. Bakamati, bandimi trêve, bandimi cesser les faits. Na rebelle ya M23, rebelle Oyo, akangimbo kanabiso ebele, notamment bisika o ezali nkita ebele, ya mboka na biso. Gouvernement ndimi cesser les faits. Qui perd? Nani azo perdre? C'est la grande question. Nani azo perdre? Parce que, qu'on dit cesser les faits, c'est une faiblesse. Notre pays à nous. Et ça n'a pas beaucoup. Il y a des étrangers, il y a des Rwandais, un certain Congolais, esprit faible liboso. En l'occurrence, Nanga, Baboto Libiso, Bisika Bomengo Ezali. Mais Biso Peka Kalissus, gouvernement, a condima trêve, a condima, autobéni cesser les faits. C'est dit n'importe quoi. Yami Balé, Nanga ko se permettre ko sala ba discours na kati ya mboka na biso. Bolandi nanga eloko koloba wana tokolimbisa ete biso peuple. Tokolimbisa ete c'est un péché grave. Pourquoi nanga lobi peuple alimbisa ye? Alimbisa ye parce que a falsifié qui résultat y élection a contribué qui na destruction ya mboka. Tolimbisa ye. Tolobi tokolimbisa ete nanga ali moto bakotia na boloko. Ponanga moto fo batia na kati ya cage lokola mokombo so na zo peuple nyonso ya kotala ya tala moto oyo abomi mboka na biso abomi sibande ko na biso. Ce sont des aventures kolanda lisusu na molai ndeko na ngai lelo boye ba mboka bandi ko botola ma paisiblement rebela ko bunda te mboka na biso ezali ko botola na en camion. Société civile a informé biso il y a certaines localités Babotoli yango na 12 soldats, na 45 soldats, na 25 soldats. Chiko Chitambwe, général Saper, na habité sur la salle là armée wap. Bakamati, Bachewa chargé des opérations. Et là quoi liboso yango wana. Chiko Chitambwe abandonne des terres. Azali ko abandonner ba terre au profit ya ba rebelles. Non seulement des terres, des rations et des munitions au profit ya ba rebelles. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui là, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo Katabombe, Ako Kamata, Ako Zwa, a sali tribalisme au sein de l'armée. A Longoli, ba officier Katangé. A Kamati a remplacé bangono ba officier Kassayen. Lelo a créé conflit au sein de l'armée. Ba Katangé wana, ba komi na bango pro, pardon, ba généraux, soit il faut nous wana, ba Katangé, boni misangai na vitesse lolemo. Ba généraux soit il faut nous wana ba officier soit il faut nous wana ba komi ko s'attacher na bango na ngambo ya rébellion. Aujourd'hui là il y a défection au sein de l'armée ba soda ba ko tika mandoki mingi ba kati na ngambo ya rébellion pamba te bolandi procès à Sony wana dali makambo ya Sony relax na télévision te relax makambo na télévision te soda boy ko kene bitumba. Le mien serait bon na boloko malama ko lebo samisema na loenge pour tchaper un procès public. Telle déclaration pas soda na ba déclarer. Mais ils ont raison.
balobi manduki ya malonga ezali te, ratio ya malonga ezali te, salaire ya malonga ezali te, bakende kobunda en face ya rebelle azali vraiment armé, motivé na sens nyonso. Basoda na balobi vérité, mais bazwi bango batie bango na boloko. Ndeko nanga lelo boye tokoloba te ke tozali na armée te, tozali na armée simplement. Notre situation ya guerre mboka na biso ezali politisé. Ezali politisé ndeko il faut to beta sete nango. Lelo boye Butembo ekomi en danger. Soki bazwi babotoli Butembo mbala moko kisangani ekomi sous danger. Peuple akimi etumba au lieu ko protéger ye. Tshisekedi a ko sala théâtre ya ko créer soki Spark, soki Stark, ko créer Stark Force. Au Conseil de la Défense nationale, et déjà pour la stratégie à combat. À créer les sous-structures, Stark Force, je ne sais pas, des structures budgétivores. Ils seront motivés dans la réunion. Et ça, le cola, mata tamponio, tango la rabiso, faire macroéconomique. On va ça là, réunion chaque lundi. Parce que chaque lundi, c'est du théâtre. Nous avons maintenant besoin de muscles. Tu as posé la négociation. Ah, ceux qui ont négocié, c'est en faveur de Kagame. Parce que le pays n'a pas de richesse. Et ça n'a pas Rwandais. Les Rwanda, les lois, ils joué biso G. G Rwanda, ils joué biso c'est quoi? G Poutine a sali. Kagame veut jouer à la Poutine. Poutine, les lois, le roi, le Bamboka, na Ukraine. A imposé bango nandimi négociation na robunda subi tumbate mais condition na kopé sabino boka mata bamboko nga na boto déjà na kati ya Ukraine na annexion na Russie muto ya tia sous makolo kuna te. C'est ce que Kagame veut faire avec nous na kati ya Congo et ça va pas passer parce que awa to kene na lire ya makasi mboke na bitumba chilombo aningaya aseku samuyembe soit disant coronavirus. Biso tokobanga coronavirus nzala ezoboma batu combien nzala pe ezoboma te tokobanga maladie azali na objectif ya changer constitution tolobi na ye eloko wana tokolata kashine te moto okota confinement te tokobundisa ye te suka po parce que azala na mission ya changer constitution lokola ndeko na Kagame oyo ministre ya santé rwandais na ministre de santé congolais bake uto kutana bazo bimisa makambo ya coronavirus mais Kagame en pleine campagne à Rwanda azo sangisa batu ebele batu bazele ebele awa coronavirus to ndima ngote ya misa tunde konanga il y a des défections déjà et ça déjà germe et destruction union sacrée na bandi olandi de koelezer tambwe Tshisekedi soka zana mato il faut yoka bato soka zoka bato te mboka o ezali ya yete na clan na ye ezali ya congolais nyonso Eliezer apesi ye conseil alobi to moni lokola to mona lokola alliance ya Kabila na Tshisekedi de katana te et puis na moment to komi awa to komi ko sentir lokola pouvoir et komi ko kende soki to sali attention te Eliezer ke sou musika alobi ke no to pesi Fayulu babeki to ebisi Eliezer nde wana Fayulu pesi babeki te peuple atika Fayulu te na mboko nde bosali sa élection te yango wana boyibaka Fayulu élection mais la normalité des choses Fayulu peuple abandonné été ndeko Eliezer fois tchango na mutu na ye Fayulu a été toujours populaire na kati ya mboka na biso oyoki lisu na kati ya union sacrée Kabuya na Jean-Lucien Boussa ezo simba te pourquoi Jean-Lucien Boussa ko tiko sala conférence sur l'économie après si maté à lobby mboka na biso eloko ezotambola te eza na manque ya leadership impunité atangi na makambo mususu wana bato IDPS batomboki mais c'est vrai mboka na biso leadership ezali te yo mona wapi président de la république akena revendre 5 jours 6 jours libanda ya mboka atiki mboka na bitumba c'est ça la leadership. Est-ce que yo mona wapi mboko ekokama malamu moto ayibi ba millions ya peuple congolais bakimisi ya butu bakene poto asambite oyoki lisusu na kati ya union sacrée bato batomboki il y a des gens basengi na Tshisekedi abimisa François Rubota na Mike Kasenga parce que bato wana balobi ke non avant basamba il faut nani Nicolas Kazadaya faut Nicolas Kazadaya zonga parce que yende moto ali super voleur yende moto a contre-attaque ba makambo ebele makambo no sur ba trace na ye il faut azala po basamba
Union sacrée, ça brûle déjà. Ça brûle déjà. Kabouya paix, na jeunesse à IDP, c'est qu'on simbate. Bah, c'est clair. Balobi na ye otika biso na séance état manga bo sali 5 bolie misuni bo fibi bandakala bo fibi na maboko biso lié le côté awa to kondima séance état manga te sinon to sala marche to kotambola bolumbu ba ke musika balobi lisuke ko sala moto IDP c'est le komi soni lelo bo ende konanga kaka au sein ya union sacrée wana ozali komona ba to déjà ba komi na gone. Il y a gros au sein de l'union sacrée. Bah vendez les bombes. Ils allaient quoi les calamités ils ont explosé. Yo mona wapi au lieu opposition attaque le gouvernement. Mais le gouvernement a commis quoi attaquer l'opposition. L'opposition est là qu'on a sur la Kabouya. L'opposition a un droit à l'analyse politico-administrative ya mboka na ye. Ko cham makambo anje ko tali sabiski de tambolate. C'est ça la mission de l'opposition. L'opposition est là pour dénoncer. Bisika otambolate. Opposition a été pour nous ça les bosiers à la majorité. Kabouya sikoyo et ko soye wapi. Soki opposition ali ko critiquer pouvoir. Et ko soye wapi. Kabouya toyebi yo malamu. Tango zolata ba pantalon minene bakanga na singo zanga ceinture. Ozo ko lia ba panzi ya ngulu na kati ya Faden House. Ozo la $20 à transport na frais généraux ya Martin Fayulu. Obananga olobate. Obananga olobate. Wana utaka mboka sikatango yaka. Nous avons droit de critiquer. De critiquer et d'ouvrir les yeux des Congolais. Baye bake soki mboka kotama mabe. Discours à Martin Fayulu et l'ongoli bato bipotina miso. Et l'ongoli putulu ezaki na miso ya bato. Lelo boye bango nyonso bakomi ko sambwate. Tolobi boye ndeko nanga. Lokola mboka ekotambola na népotisme. Lokola mboka ekotambola na tribalisme. Lokola mboka nyonso ekosimba te na moyibi na corruption. Mboka ekotambola mabe. Esengi na biso ba Congolais. Ba Congolais bavanda likolo ya mesa pour parler des choses nécessaires pour la République. La chose nécessaire, ce n'est pas pour partager des postes. Toi, on a posé au Cabo, la poste, mais parler des choses, mettre en place des fondamentaux pour que Mboka na biseke liboso. Ya liboso. Kosola makambo matali élection. Élection na Congo esala makate. Kostala makambo matali choix ya ba animateur ya CENI. Kobongisa makambo élection. C'est aussi un problème. Oh, tu refais le cola mesa. Problème au sous ezali nini? Makambo guerre ya Est République démocratique du Congo. Oh, tu senga et ali dialogue à partage des postes. Les ali dialogue, il y a vérité et cohésion, réconciliation et cohésion nationale. Yango tolingi c'est la vérité, réconciliation et la cohésion nationale. Parce que mboka soki peli moto Congolais mon côté à Rolinga, Mboka na Ekende. Parce que nous avons c'est le pays où les Mboka na biso République démocratique du Congo. Congolais nous sommes Mboka la moto, il faut avanda tozaboy. Mais batoyi de pêche pas interpréter mal. Nous on n'a pas besoin de postes. Biso la poste Mboka qui est liboso. Mais bango balobini. On a failli la comme Lucas la gérer à côté intégré gouvernement. Non. Deuxième chose, on va la dialogue parce qu'il y aura des rebelles. Il y a dialogue, on ne va pas négocier. Papa, les rebelles, ça c'est rébellion. Nanga Zainen. Ali Congolais, Nanga Tanga a qui pouvoir, après qui pouvoir, n'a pas côté la Nanga. Maintenant, on va clair parce que Bango va envisager Nanga. Nanga Tanga a qui pouvoir, c'était un Congolais. Mais tant qu'on soit Simi Mandoki, Bango va étranger. Non, ce n'est pas normal. Nous ne soyons pas hypocrites. Dialogue inter-congolais. Na koyebi sayo batayi de pesa ke sous musika balobi nini au dialogue pesa ke lokotena kati ya mboka. Si nous avons la constitution aujourd'hui, c'est grâce au dialogue inter-congolais ne pesa biso constitution. Soki Bemba atika Manduki aya lelo ba nommé ministre à transport, ba nommé Bemba ministre à transport. C'est grâce au dialogue. Lelo boye Mbusa Nyamwisi. Soki atika Manduki aya na kati ya Congo, lelo ba travailler na kati ya gouvernement. C'est grâce au dialogue ndekonanga dialogue sur la société africaine et belé, société africaine, nous sommes les Africains. Il n'y a pas une solution au problème, une meilleure solution au problème que le dialogue. L'arbre à palabre. Donc, solution, et bien, pour trouver des solutions.
même Kabila kuto benga rwandais mais abenga ba rebelle avant de avoir le colo à Messa to solo là pour mboka na biso s'éclater. Vous savez que balkanisation n'est pas à l'époque à Kabila mais Kabila peut des joueurs au Mwandam. Moi je peux le dire ça des joueurs au Mwandam na côté li était parce qu'il y a pas ça mobomi mboka mais à des joueurs au peu Mwandam lelo boye bokolo bana biso que ba rwandais ba kokota Alexis Guizaro oh azali ministre tilelo ali moto anini ali moto wapi ali rwandais Alexis Guizaro hein papa ndeko nanga tokoki koloba makambo ebele tokoloba makambo ebele parce que histoire ya Guizaro moto koboso nango te tata na tia yakao tia kotaka Guizaro yo wana ministre rwandais ndeko et ali makamba ko sauver mboka parce que mboka wana ba rwandais ba botoli botala nanga alosala ba meeting na peuple bakomi lelo koya bayena fufu bayena masangu bayena makaya buloso sukali nyoso babengi peuple boya bozwa biso tobulisaka bino te nanga komi ko déjouer na gouvernement nanga lobi nini bitumba tobuna bato babomaka peuple ezaka biso te eza alliance du fleuve Congo te bato babomaka peuple ezali Codeco na ADF tala nanga nde omo détourner après si autre na basoda na ye okutana na Codeco bomae okutana na nini na ADF bomae et comme il okola a comme lamba population déjà cerveau pour que peuple a comme appuyer nanga si ko nenge peuple nanga comme ko cohabiter na peuple nous avons besoin de notre peuple ton a posé un peuple na biso comment faire maintenant la guerre to bunana nanga nene parce que a côté na kati ya peuple a côté na kati ya peuple s'il faudra faire la guerre na nanga c'est que faut on dit ma peuple ça nini bakufa peuple akufa alors bokonzi ya malamu esengaka te peuple akufa bokonzi ya malamu eprotégeaka peuple bote mais ezali bongo il faut tout ça la meilleure solution et la meilleure solution pour les Africains c'est l'arbre à palabre veut dire dialogue tovandi likolo ya mesa bato baye bato mosusu basimbaki munduki mpona tribalisme baki mécontent bamosusu baki frustré bamosusu bakimaki mpo bapimenaki bango eloko songo pakala biso na biso bakongolais tovandi esika moko tosoli makambo wana soki option ya bitumba Tshisekedi akobunda na Rwanda te parce que akolekisa biso tango alekisa biso tango banda alobaka la moindre escarmouche tilelo azobunda te ndeko nanga ezali théâtre nakobunda non soko ningo bunda eza pe solution bunda mais ozobunda lisusu te ofandi kimia solution pe ezali te mayele esili donc yango wana biso topesi mayele oyo ekoko sauver bakongolais nyonso tovanda likolo ya table Congo ezali ya moto moko te ezali pe ya tribu moko te to pe etini moko boye Congo ezali ya moto nyonso tu tolobaka Congo ekolobo moko Congo moto kokabola yango te toboyi balkanisation toboyi makambo nyonso ya mabe oyo ezali koleka na mboka na biso tolingi peuple na biso avanda kimia tribalisme abale tribalisme na bato nyonso bakotala biso oyo bakolanda biso bana posa kokutana na biso oyo ezali résistance skambami na bandeko na bino bana mboka à l'occurrence moko ya ba résistant Hervé Matata olingi osolo na biso na terme de conseil boloko kuto bangaka te numéro na ngai yango wana plus 243 81 59 28 392 plus 243 81 59 28 392 ndozwi la résistance Hervé Matata merci.